ya masumu ezalinde koleka. Samedi le 5 mars 2016 eza rendez-vous o nazo pesa na bino bana nzambe ponza maza mokili nyonso donc atie mutu moko à part na yo ozotala ngoza mona nzambe. Oui effectivement et on azo bengisa tous les papa na bengisi tous les play pour biso za play na kata mokili mais na les sene ba sepela alléluia toto sepela to bina pour biso nga obina pour to robina côté to ça l'hypocrisie de nga robina mais mutabini ça génération bin ça Olivier. Mais les 5 mois des autres qui pétaient, est-ce que l'évangile qui peut moi mon kito mukolo les autres qui pétaient qui pétaient c'est-à-dire bogoyoka o eza surprise mais to dévoiler on ce qu'au jour wana la bengisi ba papa nyonso boya to bina aza leader ya génération ya ba jeune à partir il y a 16h nous allons ensemble pour nous présenter bino album Race des vainqueurs RDV na mukuse. C'est-à-dire que moi pas na pour ça bina. Ouais. Ngala fait retrouver la musique ya Olivier. Oloto bina à côté kuna biso mo bina dans les seigneurs. Bible bien réjouissez-vous dans les seigneurs. Ya wana na sero maman moko papa moko za na ndako. So on se retrouver il y a 5. Ils ont le droit d'entrer au Koti, papesio CD na yo ya RDV. RDV c'est deuxième grand album nanga après 12 ans de carrière en solo, c'est ça la deuxième grand album. Pourquoi? Si ba 12 ans on a na sala album ka ba 5 titres, ba 3 titres, même balo na sala ndenge na sala ka liboso pelisa munda, ça veut dire que 13 ans après na retravailler les sous. Mais Rosala ka ya robinate biloko olia pe Rosala na talo muke yo yaka na oka bongo sa moi quelque chose obi ke nazo kende nazo sa céder nanga ya Race des vainqueurs. Parce que tu sauves que longa, tout longa ka déjà bitumala ya 2000 à Golgotha. Amen. C'est quand tu commences à récupération. Olivier a récupéré ma solo. Parce que nous, quand on a que bana mike pour ressemble là, il faut baya kolukanani te to tamba kombote. Donc nous avons ça la bilingi pour na obina. Ils ont Olivier Kalabasi. À partir de 16h, tous à la 16h, 21h. Donc il y a un boy qui nga déjà na comment mutumo réglo. Dans comment pension na lobby 16h, il y a 16h pour il y a boy comme peno monike net il est 25. Donc on respecte le timing. Et ça te go na ose la pour na bando beta faut ça les tonda té. Il y a déjà avant pour sa place non pour ceux qui ngonge beti kaka pan. Oyo on a mbala moko. Au côté biso to dia sur scène. Vous le col appel to na mois de mars. To bi to honoraka ba maman. Ya bomoni à ma gauche. To na maman na biso azawa maman Rosa. Yesu ko aye on a pour ko motiver bino ba maman. Loko la pe maman ba ko ya ba monter to na papa na biso awa. Évangile Richard Kiangata. Yé pour na ko motiver ba papa. Donc toujours toute génération. Nga moko ya ba leki belé. Ya zo la sabale kinzela. Entre parenthèses, génération lelo Olivier Kalabasi. To sepela na muto zo sepesa ba na biso. Na kati mo na ba na biso pe ba na kati. Yo yebisa mama Rosa mwana bina sepeli mwana ngaza la côté wana pona bike wana bonzambe nde bonzambe alléluia na ina suka lo mo na invité les 5 brochette kozala mikate kozala beignet kozala on ne se trouve pas au niveau lia boko kuta ngona kati mais na prix moko ya moké za pona soutenir pende wana biso ya on est na tête Olivier oza décider papa amen pona yebike déjà ndenge yo zu makambo ba maman ba koti makambo ngo seke tozala bien place maman zaba na balala nzala te et ozala na 1 rue de commune de Paris na espace Lovely's na Blanc-Ménil 93 150 code postal donc si vous avez la voiture au bet quand na GPS 1 rue de commune de Paris 93 150 les Blanc-Ménil ozala wana. Et je pense que les gens ont salle Lovely's déjà, mais tu découvres ce qu'on salle na biso à niveau du colo. Au dernier étage, les gens ont vitre, vu mon kitoko. Na vidéo une grosse emplacement on a mais na mon faut pas chaper espace VIP, ça dit m'ta va des penas à l'aise. C'est là on a confirmé ça. Espace VIP obligé ça. Ouais. Pour mutu bo nga yana kati yo ka concerner lenga vandi. Ouais. Bazo s'occuper na yo. Mais la bonne Zambé. Amen. Ya biso ba na Nzambe ratarate. Ratarate. Ya on a so invité yo mona. Boya belé, boya. Mais donc c'est lovi yo bi ka taba tolez. Ba sele boye bi ondeza. Lovi sal le ovili. Ndena ngana sa lovi. Pone na zatela samba na lovi. On se zo kita chèque. Ndama pambola muta sa ba salwana. Donc merci en tout cas. To mona ni biso nyonso le 5 mars na kimia nyonso Nzamba pambela bino. Ciao. Ciao. Que Dieu vous bénisse.